côté. Nazo lancer défi na tous les pasteurs. Oyo a Hollanda émission oyo. Ayebi ke azana kibo Yesu makasi. Alors maintenant sans effet Jésus. Non nom de Jésus. Abenga bino aya tout ça débat et puis ngana laki na kotumba Bible. Ye atumba tamaseke o atumba ngamoko. Ngana otumba Bible na misu nena osimba ngote et tout momagana na loboko na ye. Po ezabuku Bible ya malunga ezali mutu ya mutu ndema kantala nzambe na ye. Yango na Bible makomi wana te makomi wana ngana ya liboso fanatique ayaka pona musicien te. Pardon pona bato bazo accompagner artiste te. Liboso bayaka pona artiste ye moko. Ebele bayaki wana pona riser gola te, ebele bayaki wana pona faire rigola les padres. Alors, tant on fait rigoler déjà à prester bien, ye moko tu azara déjà na facilité à rejoindre tous les vocales ya ba musicien na ye. Azorango déjà. Vous comprenez? Pe so tali concert wana musicien oya mukolo nani mukolo te mais aza moi mukolo papa baninga Mathilde Gold azoki vocal ya risé lokola voix ya ye moko risé. Donc pemene ya faire rigola bazana bazana formation ya ko remplacer tout. Donc peu importe en lire mais quand même ça va atondisi yango na place o ya betaki. Parce que ngai Weranson azali parmi ba musiciens oyo ngai na pesa respect mingi po ceux qui lelo ba faire rigola ba yeba que il faut kozonga na coutume na yo kozonga na bokoko na yo ça grâce à ba Weranson parce que Weranson so tali mingi abeta ba folklorique ba zinga luketu banini pe asela mingi baniama ba lion Hollandi. Donc aza mutu moko alingi coutume mingi. Donc ndenge alingi coutume mingi yango omoni ke biloko na ye ezalaka toujours na réussite. Hollandi. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Bimisa mbongo yo moko. Na poka ngoboye. Bimisa ta moko ta obo yo kaka. Bonjour à tous nos abonnés de Global Moscou Télévision. En tout cas, merci de la fidélité, merci de la confiance pour sa sur la chaîne. En tout cas, merci infiniment l'équipe technique Oyo Bazo accompagné l'émission ou la réalisation. En tout cas, merci à Yemo Kobo sa chaîne Oyo ainsi que Naba Gaulois, Naba Tunios au Balingaka, la bonne musique et merci beaucoup à ma grande famille aussi. Et si tu as Bazarapena, Balanaranga est déjà en France, na moni déjà MB le père, Nangam ya Canada, kuna na moni déjà Kevin Code, ya Balobi Oya tika na Code ya Bala puis ya ba Canadien ba Mikila. En tout cas, comme l'actualité nous oblige, déjà tout le monde a kiffé ba concert et betaki, notamment ya faire pas dans la Kolwezi kuna concert moko ezalaki mais par rapport kaka ya ba internaute ndenge bazolo et puis ba fanatique absence totale il a risé à gola pesa qui vraiment remarquable et tout le monde peut les sous ouverture il y a fort international de Kinshasa ezalaki ya Yemoko Weranson pe abeta ki concert wana oyo lekaki déjà hier là exactement samedi donc ils allaient qui déjà wana to le bango na invité na nga ya mokolo ya lelo il s'agit de maître envoyé en tout cas to sur la pima kambo ebele pour ceux qui bomoni maître envoyé bomoni pe déjà bokoko la biso déjà donc yé pena za la kana pona kondimo la biso makambo ebele biso to ndeko ignorer maître ça sera toujours wana la facilité ya ko répondre na ba question na biso déjà Montréal sans même moral na nga il faut la plateau ba abonné na biso ba mona invité na biso. Maître envoyé, bonjour et bienvenue. Bonjour, maman journaliste. Bon, d'abord, santé, hein? Voilà, coup de le santé, ça va, santé, ça va. Ok. Na ngulu abakoko. Donc, 1% pour la Jésus, 99% pour la bantité nangai. En tout cas, et pour la ligne 1%, na habité to fongola non moi muke 1% pour la Jésus. 99 pour na bakoko mais pendant que bakoko pe banondi mais la Jésus te non Yesu aza koko ya ba donc Yesu aza koko ya bapaya ngai koko na ngeza Simon Kimbangu
André Massoua, Mbotampadi, Kipavita, Mamandona, Bakoko nanga bangwana. Donc tout ça mai na mafuta te. Batika la kosangana te. En tout cas, mettre envoyé déjà, tu comprends, Mikolo, aussi, qui est n'habitué na balut, moi, qui va veste, dernièrement, tout le monde qui veut la veste, moi, qui fait la swag, donc, qui fait en tout cas, mettez ça dans l'ignorant. Malgré tout, veste, ça, mais beaucoup qu'on a eu, ça, a toujours été, na moutou, na collier et tout. Oui, parce que, Nazali, il y a l'Ibosso, Nazali, homme spirituel. Nazali, guide spirituel, puis docteur spirituel. Naza, na côté à Bokoko, puis Nazali, na côté traitement. Nazali na côté Bokoko, puis Nazali na côté finance. Nazali na côté Bokoko, puis Nazali na côté ya nyonso oyo muto za nango pousa o amonike azana pousa aide spirituelle bantité na ye. So la bingi mettre envoyé na numéro ils affiché on va mettre envoyé plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 à revoir. On va me mettre envoyé directement en chair et en os. Et voilà, merci beaucoup. Au début, Nebisa Kibino fait rigoler les padres à qui na concert na Kolwezi. Mettre envoyé, je crois bien ngana yo babonné na biso, batala qui concert wana. Mais enfin si penza il y a arrivé à Gola et ça qui pena remarquable. Bien que kenende kendaki. Non, il y a liboso na nous na groupe nyonso musical. Il y a liboso fanatique ayaka pona musicien te. Pardon pona batu bazo accompagner artiste te. Liboso bayaka pona artiste yemoko. Ebele bayaki wana pona riser à Gola te, ebele bayaki wana pona faire rigola les padres. Alors, tant on fait rigoler déjà à prester bien, yemoko tu azara déjà na facilité à rejoindre tous les vocales ya ba musicien na azorango déjà. Vous comprenez? Pe so tali concert wana musicien oya mukolo nani mukolo te mais aza moi mukolo papa baninga Mathilde Gol azoki vocal ya risé lokola voix ya yemoko risé donc pemeni a fait rigola bazana bazana formation ya ko remplacer donc c'est un peu ça. Déjà à part ça ouais ranson peut ouverture ya Fikine Foire internationale de Kinshasa où ranson a fongola qui yango par rapport ya play par rapport à ndenge to molaki et moi comparaison ça là qui play à Kala play à Lelo c'est comme si hein ouais c'est comme si a komi penza neti na Kala wana te parce qu'à l'époque il mona Fikine ezaki ti likolo mais Lelo penza batu babino ouais apparemment moi aza pena la lire wana les ça dit quoi ça dit à quoi quel que soit en lire ndenge batu bazoloba peu importe en lire mais quand même ça va atondisi yango na place où il y a betaki parce que ngai oué ranson azali parmi ba musiciens oyo ngai na pesa respect mingi pour ceux qui lelo ba faire rigola ba yeba que il faut kozonga na coutume na yo kozonga na bokoko na yo ta grâce ya ba oué ranson parce que oué ranson so tali mingi abeta ba folklorique ba zinga luketu banini pe asela mingi baniama ba lion Olandi donc aza mutu moko alingi coutume mingi donc ndenge alingi coutume mingi yango omonike biloko na ye ezalaka toujours na réussite Olandi donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, mettre envoyé. Déjà, tant que tu moni bakoko, tu moni donc, biso to batebele ba mona kolokola envoyé spécial ya bakoko na biso à travers yo ozaka na message direct na batu na biso to kolo baki bakoko na biso expliquer ka biso en fait. To moni olati chapeau mais mbembe oyo apparemment nga na yebi mutu soki azali kokuma batela ke mai amelaka na kati kuna est-ce que ça la paye à solo et jouaka barole ebele neti oyo biso otobenga ngo code ya mbete donc code ya mbete ça veut dire ezali vase oyo ebimisaka escargot na kikongo eza mbete et puis na spiritualité ezali signification en code ya oyo place mbongo ya libote utaka olandi code ya oyo penko Kodia de ompoka onkodia kodia ngoyo onkodia ompoka onkodia bongo basala soso wana non ezali masala soso te ezali masala aigle
Il y a aigle. Donc par rapport à signification nango ezali vision ya likolo. Oui, donc tant moto alati boye c'est que azana vision likolo azo sillonner. OK, mais banini wana banini na mona trop pe bakanga suki batiaka ngo na barasta ezala noni bazege déjà fait nini wana kasi oyo pe nde omona ngo par rapport à ba musulman nde batanga tasbil biso pe na bokoko totangaka yango pe ba west africain pe batangela yango basi balugelo chance ya libala batala vie na yo kana bazege yango ti donc ils sont vraiment spirituel. Voilà, ils ont vraiment spirituel maître envoyé déjà. Makamoro sur la pena, ils ont bel et bien qui tous à la ranayo et ba traitement to lo ba que est-ce que muta ko kipe ko landela kiboko kwa zo sangisango en même temps na traitement ya munele. Ndeto mona ba mususu azo kende na. Ça dépend parce que ba kisi oyo ya mundele ezana ngokaka ba nzeta bokoko. Soso vérifier bakisi ebele basala nga na Congo. Olandi bakisi mosusu oyo utaka poto wana basala nga na banzete. Donc tant oja moto azo traiter na nzete double fois traitement ya mundele. Olandi donc c'est un peu ça. Donc yo peut déjà bela arriver à peu beli mais au hôpitalité yo moko se faire traiter na ba bokoko. Ebele plusieurs fois. Plusieurs fois nga kutu tina za awa banda na botama na kota na hôpital. Loba tango mama na nga bota kinga akendaki ko bota nga ndi parfois na hôpital. Mais tango za moi la muke ozaki d'être conscient o habité na kota na hôpital. Tango za ki moi la muke o mozo miye bandenge ni. Non, na obike ti na komi na conscience. Na conscience, OK. Na kota na hôpital ti. Nyonso na sala rango nga moko. Je suis senti fièvre pour naza mutu non so senti fièvre na ebi makasa ni na kotokisa na sokoli nango fièvre sili soki na senti malaria na ebi nzete ni na koikolia kimsinga malaria mbala moko na ebi kosala kioko ozoba kioko obi kioko ozwi bamakasa banzito tokisi otela katini bazipi ovu basala ngo pe pona ba traitement misusu ya OK yango wana ba malaria ba corona pe des fois on faisait ça la bataille ya corona virus babinga kioko ebenga na 57 maladies na mbala moko ça rappelle ya solo quoi. Voilà, mais envoyé na musala au salakam et arriva peut déjà au aborder finaliser là peut-être ayebi peut-être parce que biso a to kolo ba kito tozo tourner et cause na mutu mususu monaki yo ça le savoir pour bengie mais a occupé mususu ko boya yo pour monique pour to bona to tabino lo quoi bando qui déjà batuma ko boya mystique au bon à répéter que ça peut causer aussi des problèmes à la longue la famille na foyer na yo et tout. Non, au moni en dehors, il y a la maître spirituel. En dehors, il y a la docteur tradit et praticien. Naza mutu, naza makila na mai. Nana droit ya kobala, nana droit ya kobota. Donc, eux, ils ont le rôle à musala nanga, le rôle domaine. Olandi, atape na bandako mabala, ba on mari pe bazakuna, bazaba sexologue. Musala na ye. Donc il y a le sexe. Si vous avez moi aussi au bout parfois attendre ngo seri azala infidèle. Non. Donc ils allaient musana dans domaine nanga. En dehors domaine naza papa lokola papa nyonso, en dehors domaine naza mobali lokola mobali nyonso. Vous comprenez? Ce qui otali faut même ata edingwe mutu na ngingi. Abali basi. Ata ba 7 fois. Akufi pe on marié. Hein? OK. Pourquoi pas envoyer? Voilà pourquoi pas envoyer. En dehors, il y a envoyer. Na zappé na vie normale. Vie normale lokola mutu nyonso kaka. Voilà. OK. Eux allez pouvoir za kati nanga, pesa musala nanga. OK. Mais en dehors musala nanga, na za mutu. Donc, na koki pe ko solo la na mwasi na koki pe ko vivre na mwasi na koki pe ko bota bana. OK. Malgré tout nanu yete mais ekoyaka. OK. Ah ekoyaka mais za moi pas si tebi ke bato oyo pe doza mutu moko boya meda bato bele ba yebi yo bon nebité. Neti ngai boy. Ekozala pasi na bato ba yebité. Mais na bato ba yebi ayebi ke vie na ya liboso za protéger. Normal. OK. Ndoka poussa na terre
et puis makambo nini nyonso spirituellement so meki fiko kangama abiki nga na zaona na fongola ngo rapide. Maître envoyé, est-ce que vous se rappelez un retour à Makambo au Salaka parce que vous avez mis délivrer mutu et l'autre moment vous salé la famille parce que yo au lobby que au traitaka maladie nyos ou encore bandoki aussi ça peut kindoki ya mutu kindoki basili saka ngote bakangande banzela. OK okangi banzela na ye wana soit mutu moko boye exposé maladie mususu bakoki ozala babwa keli mutu mais yo tango yeke olongoli yango et ba retour wana ezongela rabino te. Avant la délivrance, il faut aussi séance, il y a qu'on se purifier. Il faut aussi la séance, il y a qu'on m'y protéger. Après, la délivrance. Ok. Vous comprenez? Parce que la délivrance, il salé la tête, il donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de délivrance. C'est ça. Il faut la pire. Il faut la pire. Voilà, merci beaucoup à ma grande sœur chérie Mimi Kekambezi. Merci beaucoup à Dorcas. Merci à Papa Dan Kamboul en tout cas. Na babonné na biso ya Global Moscou. Tout ça toujours na maître envoyé. Tout ça sur la pena makambo etali bokoko. Et maître envoyé tango tangi pombo edingo na edingo plutôt oya tika biso na se rappeler et na bakati vraiment ya mindele na bakati na biso aba pourquoi ya biso ça toujours il faut bakata mutu babimisa mutu muchopo babimise makila mais pendant que ya ba mindele kuna toko lo bezaka classe kati moko classique au mona teke bakati mutu libumu bafungoli mais bazongisi yango fona nini biso tozaka trop kaka na bokoko to ndengeni atape awa tozana des styles congolais na style classique. Style classique yango eza bakati ya ba américain. Style congolais eza style oyo ba ndiko na biso ba féticheur ba bundaka. Donc atape na poto na États-Unis bazapi na ba fétiche na bango. So tali ata andepteker ndenga kotaka ndenga bundelaka eza fétiche. So tali ba katier nyonso ba prise na bango ba betaka wana ya suka eza ba fétiche. Parce que likofi obeta likofi nyonso ndenge moko. Mais tango okobeta likofi oyo yo préparer la prise na yo muta koikao. Eza kisiti. Donc eza normal. Déjà biso bon nango normal. Oui, c'est normal. Taka na kaboli ba kaboli yango ngatu na kabola. Ba kaboli yango style congolais et puis style classique. De nyonso eza ba catch mais style oyo eza créé style congolais. Biso ba congolais to créer. Donc catch na biso fe bunda magana kisi. Donc c'est normal. Voilà, c'est normal. Merci beaucoup Roger Batadi pour ton assistance. Maître envoyé déjà to bon à Cameroun, surtout yambi musicien, à ça la Cameroun et l'euro moro bon, surtout yambi pasteur et tout, malgré tout on dit mano, bah on lobby majorité bah pasteur à minene, bah y'a que pas na yo. Maître envoyé. Et puis na mona qui déjà bah message bah koma qui bah lobby, yo solo bah y'a que pas mais bah on bah lobby bah ko démontrer quand l'eau comment comme qu'est. Voilà on démontre quand l'eau comment comme qu'est parce que ngana za mutu moko bo to koma mana et puis yebi nga lobby yebi ça mettre envoyé oyo yambaka et ça l'eau comment comme biso to démontrer quand mutu to la qui c'est que nani Jésus-Christ ça 99%. Il y a até otaka ming na ba 1%. Ba bi ko démontrer l'eau comment comme mutu ba aussi l'eau ka délivrance na minute au tika biloko nyonso pour ko linga lisusu ki boko côté. Nazo lancer défi na tous les pasteurs. Oyo a Hollanda émission oyo ayebi ke azana kibo Yesu makasi alors bena sans effet Jésus non nom de Jésus abenga bino aya tout ça débat et puis ngana la ki na kotumba Bible ye atumba tamaseke o so atumba ngamoko ngana otumba Bible na misu nena osimba ngote et tout momagana na loboko na ye ko ezabuku Bible ya malunga ezali mutu ya mutu ndema kantala nzambe na ye yango na Bible makomi wana te makomi wana ngana yo batu to koma yango olandi biso pe na bokoko pe ezali bakieluka ezali oyo etotangaka olandi mais makomi wana te eza spiritualité faina makomi wana te efandi na kati ya mutu aza auto sola pe apumbwe akekoloka neti ngande na sola no boye spectacle zo senga oyo na kopumbwa na kende ko koloka o pumbwe na pumbwa na sengi na ngango te po metika so yo ko bia ko pumbwe te na pumbwa ka po eza musala na nga makambo na sala nzoto tika la mais esprit ke na to sa pe boye biso to sola boye ko sa pe déjà so pumbwe na tango oyo senga na sala loko senga kasi na ko zula ngwa awa te fona kende na ba bank na kende na ba place ko eza spirituel na kende ko zwa musolo wana
Oui. Ah. Envoyé tout à les sous au nanana kima, notre la bonne télé zaki a kokanga. Ok, mais envoyé déjà, mais bi ke bato belé balingaka soki oye au démontre parce que bato mususu bakoza na besoin ba benga yo ou encore ba luka yo batala kaka plus bakoma ko focaliser que o belé bazaka ba mbongo ba papier mususu baza boye bazaka déjà na mbongo pemeni omona ba simbisi mutu j'ai la caméra. Mais nga moko nazaki témoin jour wana Roger Matadi pe zaka témoin bato pe bazaka ba témoin nga moko pena nazaki jour wana je bango pe bazotala bakanga mutu misu te na TV bango bakalisa plus c'est ça nde zaka ja caméra alongo nde zala to mona ko pe ba théâtre ja caméra mutu nyonso comprendre que oza ja caméra omona ka différence ka ya image mais image est normale ça va oza posa spectacle c'est le choix d'ailleurs ok c'est bon zoa marqué toyo fongola yo moko kocha lobo na kati lakisa bango ngati muna kocha yo kocha lakisa bango nani mutu asombe ngango nanda kendo somba ok kocha lobo na kati lakisa kati nango balola penza obaloli Roger Matadi ozozwa ye na balo ya ngo bake o ekanga maki awa biloko ezalaki ya bimisa ba basonge nyonso epi ozongisa ngo normal kupola yango ya zongisa siko normal awa nazongisa yango normal nazongisa yango normal donc c'est bon hein yango ya bakaka munu mwana beno envoyé muna tsato mbongo awa na kati ya chassé ai bako na sumbila moya usamu musala yaike mambo beno monisina munu kalufu santoniko ingeta bankulu 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 zauza meza sasa zauza meza sasa zauza zwa fongola na kati fongola bimisa mbongo yo moko na boka ngo boye bimisa ta moko ta obo yo kaka c'est bon hein? bongo maître oh eza chassé magique pour porte-monnaie magique ezali oh chassé magique yo mutu nasika okokomisa yango mpe bino boutiliza biloko okomisa yango mpe boye eloko moko boye oyo mbongo wana siku bambongo bobimisaka ezaka bambongo banani nayebisi yo ke ngai nalokaka nabimi na esprit nake kozwa ngo na banque des esprits naye nango oui sikoyo yo ndeko papa ndeko mama ozolanda nga okoloka lokanga te baentité na yo bakopesa yo mosolo nao directement mbongo ekowuta na kati pusa ngo kuna mbongo ekowuta na kati ya banque ya bokoko na yo ekoya koapparaître na kati ya ndako na yo na kati ya saki na yo ni condition ni sacrifice ni bendesa
numéro n'a plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 oyo ezali mosolo ya bokoko nanga maître envoyé yo epa na yo tango kobenga nga na sengaka moto eloko te sauf achat matériel spirituel et kobando produire yango moko sans pratique nga vike nazali homme spirituel nde na salaka prière mais yo kosala prière te ekozala na jour nango ekobanda ko apparaître yango moko ni condition ni sacrifice ni bendescent. Maître envoyé lobi ke osengaka eloko te mais pourquoi o préféra osala makambo wana ofele et tout? Non parce que ezali yoka ezali obligatoire. Muntu nyonso azali na bozwa bokoko na libota na ye. Ezali mbongo akisi te. Ezali bozwa bokoko na yo. Mais po ozwa yango, il faut mettre envoyé à ça rituel et pas na yo, mettre envoyé à côté sa contact entre yo na entité na yo pour transaction et bando salema na kati ya porte-monnaie na yo, na kati ya valise na yo, na kati ya eloko nyonso oko présenter biso comme vase na yo donner olingi mosolo e kota na kati donc ekota chasser oyo yo mto sombela ngango de Roger Television chasser oyo. Mais l'église balobaka bakenda ndako nzambe maboko pamba. Chasser tala retour aux zongisa. Non na sombe ça je bazongi c'est coûte 9500 francs. Non na sombe ça je la pesa et apparaître na kati 9500 francs. Mususu eza. Dotina ko tshaki lobo na kati etingama yenga awa. On a coaché qui m'a beaucoup pour na banda ko mixer yango na mixer yango abima donc on dit na taki bo nda kotaki au moins retour on taki yango à part ça to mona pe ya dernière mais aki na moi Sacha vive na enveloppe est-ce que moi ça au tangela biso peut au présenter billet. Deux, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800. 2900 partout dans le monde. Babingisaka ngai tout nga moko pe na kindaka pe kosala ba visite par rapport na izwa mayele et tout patati patata. Donc nga moko boyebi boyambaka na bino ba maître mais eyeli ya maître parfois eza boyete eyeli pe ya maître naza parfois plus que véhiculé par rapport à ba mususu. Boyebi. Donc c'est un peu ça. Donc naza stable. Donc on les voir même à ba mettre belé. Oh bino bozazara na bango. C'est un peu ça. Donc bénéfice nanga déjà yango. To comme tozo ko bapenda na mwa suka tozo chité musala oyo tebi keza musala moko oyo déjà ota vie na yo en jet to ko lo bango pe boy pour lelo ozo sala ba guérison peut-être ya ba famille ba lia ba famille moko boy melelo est-ce que au vanda pe boy mutu pe moko bo salela service au soit obiki saye neloko moko boy abenga o pe récompenser o pe neloko mususu ebele ngai bakabela ngai mabele étendue munene concession kabela nga concession na traita mukundi moko boye obino bobenga épilepsie biso to benga malade ndeke amukundi munene mais anoko yango tina bureau na traita ici là. OK. Donc na senga eloko te a préféra a pesanga étendue wana. C'est un peu ça. Merci beaucoup, maître envoyé. Tu commis na souka. Il y a émission na biso na chaîne na biso ya Global Moscou. Ba onyo so bazili bako ya kolanda yo ba retenir nini.
Mot de la fin, en fait. Mot de la fin, nanga ezali boye. O nyoso azui libakwa kolandanga. Ngai nazali maître envoyé. Ya bino nyoso. Boza libanda mboka pe boza na kati ya mboka. Yo ndeko papa, yo ndeko mama. Bozo landanga. Ozui libakwa ya kolanda émission oyo. Problème na onyoso ko hésiter te ko benganga. Ezala papa akima ozana posa zonga. Ezala mama akima ozana posa zonga. Mibali balinga kote basi balinga kaote. Mari de nuit, femme de nuit, kolongola yango na salaka yango. Ezala o kobota. Ozobota te tango ozaki no ndoko libala te. Obande ko kangolo bazemi maketu obande no kolongola metango okoti ndoko libala mabote kangami benga meta envoyer na numéro affiché. Yo ozana posa bozu ya bokoko na yo, bozu ya kiste mais ya bokoko na yo benga meta envoyer okozwa mbongo ya bokoko na yo ndenge meta envoyer abisi boyo ekwana bima soit soko lingi bato musu bazanga na ba grand montant que esengeli faut azulango na valise et bimela yo porte-monnaie et tout na maladie nyonso ya mokili oyo mettre envoyer atetaka 574 maladies. Donc c'est un peu ça. Numéro de plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728. Il y a moins des affichés pour combien mettre envoyé. Voilà, merci beaucoup. C'était Maître Envoyé à répondre vraiment à ma préoccupation, à ma question, à ma qui est belé. Et puis, na rappelé bino kaka numéro est affiché wana bobenga Maître Envoyé na ba problème na bino nyonso oyo ezo c'est passé boko zo solution. En tout cas, merci beaucoup na bino nyonso bozu libakwa kolanda biso. Merci na bana poto ba diaspora boza ebele bolanda biso à tout moment. En tout cas, Maître Envoyé, merci beaucoup et merci à l'équipe technique ya Moscou, ya Global Moscou. En tout cas, on se retrouve à la prochaine fois. Bye bye.